Manique John, aux amours quoi bateau tout ça la analyse après événement tous on a bino tout solo là tout discuter au nini les gars qui observation les ala qui nini tout qui deux événements moi qu'on a Belgique moi comme sur Paris. OK. Il y a Robino Mundibu Awezaki na Paris et Moussou Zaki na Belgique qui a fait rigolo. Quand on va le bêtis na salle mythique, okay. Il faut y avoir un show, c'est du show. Pa 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 pa. Exactement. Non. Non, il faut que sauter après au salement mélancolique, ça va, c'est bon. C'est ça le salle mythique. Même bataboulay bêta à côté na vélo. Lelo aucun piano soit comme ça fait azoba awari balali pongité boy ken piano il était le premier à détruire Ferré abosana honte. To changer histoire. Le Benabino vous accueille. C'est lui qui voulait détruire Ferré à cause de $5 000. Obosani kende ngozo girer na kombo ya maman na ya tata na il faut bomorquer sa Ferré. Obosani bawelela nyongo bawelela mbongo ya prêtre ya Braza ya famille présidentielle babenga ken piana aya na Ferré ya na cop a mbongo ya pourcentage ya cop lelo ken piana yo la tsapso que linga faire o linga bolamu na lelo ndo lingi bolamu na lelo oyo saki na Ferré yango komo sa na fali po fali apesa moi sino visa te est-ce que moi sino mando beta na orchestre neti ken piano amote ya mabe mbongo ebele ya fali oli o futeli bandako bayebaka yo o mati ba nan palit ken piano mbongo nyonso oli ya fali lelo oyo ko ba fali ala lipongite yo de muto tikala ko faire atikala ko lali so pongia ta mukolo moko te bino nde muto na diviser pour mieux régner lelo yo no ba yo linga fali te sans fali toi t'es rien sans sous les cas toi t'es rien ken il faut avoir un peu de tenue quand même. Il faut avoir un peu d'amour. Yo sans sous les kaouka yo ken moye ba biye poto ndenge yala. Oh ken motangi classe ngo bien te. Na mona soki mutatangi classe na retard moi qui le très tikalaka. Banga yo po aba okolo bana fali bongo te yo ken yo kolo bana fali. Yo kolo bana fali. Peut-être c'est le cas constat. Constat wana constat wana eza motema mabe so tozo ko encourager biloko wana ezo continuer. Lelo bakindingo mutu ba comme si faire place azali. Lelo soki makamba ba visa et puis en plus de ça, faire azwa une visa. C'est comme on a vu sur moninga na ba likamba lokutati. A visa na azwa ki visa. Ate ki visa na $7,500 7. Non, Manique té. Masidi, na osala émission, c'est moi qui le dis. Na mère de famille na oya wate pona lo ba n'importe quoi. Bo tchaka ba te wana te ba to kanse to sa ba fanti. Ne na fa na kitchen na yo sa ba fanti, te na responsable. Tu as visa na pesa visa. Azwa visa. Ma pesa qui est visa azui ataka azui entre 60 et quelques visas. Non, moi je te dis, je te jure sur le nom de 60 visas. Azui 60 et quelques visas. Vraiment il faut qu'on dénonce parce que ba leketu ba sa musala ya ofeli. Ba civette ba sa musala ya ofeli. To lingi ba leader mingi, mais ba leader ba lingi mbongo koleka biso. Manique de John. Tolo ba ken piana golois, tolo ba ni. Ken piana ko za golois te pa linga affaire. Za golois. Alinga kete. Ya moto asambela liwana yo. Solo be pembe no linga e. Autant ça linga poussa pembe na beto pena bien. Faire face méfier na ma casse di po ngana zala adepte ya ken piana. Na yebi ndenge nini ken piana a contaminer nga excitation o ina faire. Ça la clique. Clique pena ba te belé to ina ye kaka to ça be mission kapona on détruire ye nyo so bibisa mais c'est ken piana qui le faisait. Lelo ken piana tu l'entends. Aya pa molo na yo lo makambo esengi na lo bate bakolo ba poignarder yo ken piana so zala pena na kino pona koloba makambo esi bagolo so ba yebi makambo na koloba keba tant on sera ko analyse no batela mnono na komba fali so continue na komba fali ken piana ba otala ngana yo okoka gère kuna ngate ponga na ebinda ko bien na lobo esengi na lo bate na loba makambo so yo bomba na sapatalo. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes au Balandarabiso. Merci Nabino Bamama Château Rouge, merci Nabato Bazana Mbandaka, Butembo, Bokavu, na Bandundu, ville, tout petit Binombote, et puis, et c'est mon abisso Zoé Bana que tout ça en commun, Nabino, tout ça solo laka, Bino beaucoup partageara, bémission Nabiso. Merci Nayo, bienvenue, Ngoïna Sima Image, merci Nabaïnyon Soba Soutenara Bino, comme tout promettait Bino Lelo.
la analyse. Samedi tozaki na Belgique, dimanche to passé en Belgique. Tout oyo lobami na kati ya réseaux sociaux to lobaki to koya kosala analyse. Makambo bato ba koloba bango pe bazana na bango na observation o basali na kata concert et na événement o eleki na toile na biso ya musique. Aujourd'hui, j'ai cet réel plaisir de partager un petit moment avec celle qu'on appelle Manick de John, oaza influenceur, analyste mondial to benge bon o apesa ba expertise na ye bato bandimaka ba félicitaka à qui j'ai dit bonsoir. Non? Bonsoir Massidi, bonsoir Mbabonenyo sur 100 microbes TV. Voilà. Derrière la caméra, on peut sa bienvenue beauté. Je salue mon pasteur papa Herbie, bon anniversaire à toi mon papa. Mon père spirituel, je salue Prince Papia R9, l'imbattable. Monsieur mon mari, je salue Bana Bandal Nyon Soyabino Yangowana. Tous ensemble. Voilà, Jay Sam Topesio Mbote, trop apomaya la menor de la Sab Topesio, Ben Bombo Japon, na Belgique, Topesio Mbote. Manick de John, aux amoko ya bateau, tout ça la analyse na ye. Après événement, tout on a bino tout solo là, tout discuter. Oh nini les gars qui observation les alaki nini tout qui deux événements, moko na Belgique, moko msou na Paris. Ok. Ya Robino Mundibu, awezaki na Paris et msou zaki na Belgique ya fait rigola. Na yo oza auxiliaire moko ya kati ya musique au sala yango na manière na yo événement na sobi s'il faut tout me kosala analyse auprès ya Manick au sala ngoko analyse na sala na banana no na Robino Mundibu, il y avait du spectacle. Il y a Ferré, c'était un concert acoustique. Ah non. Ben oui, il n'y avait pas de spectacle. Surtout mon aïe ranson ko tu yemo à côté na cheval pour un spectacle kaka. Papa na bango à côté penza na cheval. Quand on beti na salle mythique, okay. Il faut y avoir un show, c'est du show. Pa. Exactement. Non. Manick. Non, il faut que sauter après au salle moins mélancolique, ça va, c'est bon. C'est ça le salle mythique. Même bataboulay beta beti à côté na vélo. D'accord. Na Olympia. À beti à côté na vélo. Oh, tout le monde a kiwana. Bien sûr, il y avait des gens. Bien sûr. Manick, et l'autre a moyen de ou baba faux fouillant dans la musique wana. Surtout plutôt ça l'analyse. Du spectacle ça même ko beta maboko sozo beta batu wazo ngisele ça spectacle. Des spectacles les a pesa batu o ba ki ko luka joie, ko sauter et sengo. Ba ki ko luka te matanga parce que acoustique ça matanga, on ezaki concert mo ya matanga. Non. Bon tina mawa. Non. Ouh, neti bosa concert ya neti concert neti ya bagoma, ne ba beta ngo bongo. Concert ba kufi na goma ebele, boyo betela bango concert bazana mawa. Ouais, ça connaît spectacle. Ah, c'est ça. On dit que la vérité. De John. Parce que mon sali musala ezaka leader, ba musicien ba sali musate. Leader ayembi. Bo ba musicien, musana ba oni ba iko sani. Il fallait yemba nga yemo. Fallait yemba nga yemo ko. Nyoso faire apesi wana ezaka ki du faire. Ezaka ka concert moko mélancolique ya somo. C'était pas du show neti Robino a koti azobina. On appelle leader crac tin. Ozomona te mbonda penze so beta po biso. Base na biso ya musique na biso c'est le tambour. O eloko bakoko na biso balongo ela pasi ya esclavage. Mbonda na poko so ba uti koluka goudron. Oso comprendre ba beti bango film butiti ba yeba tie mbunda ba tie moto ba bandi ko bina. Ba toki po balongo la douleur ya film. Et puis ce que je vois c'est que Ken Piana dit lelo Ken Piana so azokomisa Ferré azoba bawayo balali pongite boye Ken Piana il était le premier à détruire Ferré abosana ngote. To changer l'histoire. C'est lui qui voulait détruire Ferré à cause de $5,000. Nga Ferré azali na nyongo nga te mtu Ferré azaka na nyongo na ye tokenda kuna ake kosenga mbongo ba utena ngo braza Ferré matina balcon cha nyao ezaki ngate ye moko ayebi makamni ba wela na Ferré o Ferré tiesa ikraka liboso bana na ye lelo oyo Ken Piana tanga olo balinga Ferré bakotika la kolinga ça c'est de l'hypocrisie pour Ken a tout fait faire assis là sauf Ferré lelo comme la position là c'est Ken Piana ata position lelo bato alibaba bakoma na ko douter na Ken Piana mtasi ça faire succès déterminé à ça pour orchestre wana esila ekufa
Ostali nga mabe ti. Après na tamoro bo comment laksa ke olinga nga non, eza faux amour. Okay. Ata na sala ki o mabe pendant $5,000, il a décidé que mutu na carrière na ebeba. Et puis a incliné na biso na kati. Lelo oyo ye il s'est fait croire que non, alors ba ke alinga affaire était. Ya lapa na kombo ya mama na fiki ya ona lo baka moken pe na mutu ebebaka yo Obosani kende ngozo jire na kombo ya mama na ona ya tata na il faut bomorquer sa faire. Obosani Obosana ngo impulsion ya nani? Ba welela nyong, ba welela mbongo ya prêtre ya Braza, ya famille présidentielle ba benga ken pia na aya na faire ya na cop. Ko a mbongo ya pourcentage ya cop. Donc quoi faire à pesaka été ba pesaka bango $15,000, faire allier na 10,000 na ye na 5,000 à ken pia na aller vérité yango wana. Lelo ken pia yo l'accepte que linga faire. Olinga bolamu na lelo ndo lingi bolamu na lelo oyo saki na faire yango comme ça na fali po fali apesa moi sino visa te. Est-ce que moi sino mando beta na orchestre? Okendaka poto oyaka poto ya Bercy. Ken piana na vi il faut qu'on dénonce ba biloko yango ndezo boma mboka ba motema mabe neti yo ken piano wa motema mabe mbongo ebele ya fali oli ofuteli bandako bayebaka yo o mati ba nan palit ken piana mbongo nyonso oli ya fali lelo oyo ko ba fali ala lipongi te yo de muto tikala ko faire atikala ko lali so pongi ata mukolo moko te apesa ataki mate sonde za bima na YouTube fimbu na fimbu ba chèque ba no ya ba $10,000 mais mbongo wana nyonso ba ndo sila na ba bureau de faut faire akangisa ko chaque semaine lelo oyo yo zo la ko linga ke fe ken pa ngana kufi po ya ko loba makamba vi ufere ngana kufi te ken ngana zaka na ngana kanda fere ya Hervé na makamna biso ya bomwana nenga wanga nanga pa kare mais yo ozalaki démon géant ya fere oyo o gira obeta mabele na ngiringiri na veni ngiringiri obeta mabele bi yo il faut oboma orchestre na ye et puis tu l'as fait lelo oyo yo keno ko fando osala analyse ozoloba bolamu ya fere moi je m'étais arrêtez. Bino nde mutu na diviser pour mieux régner. Lelo yo no bayo linga fali te sans fali toi t'es rien. Sans sous les cas toi t'es rien. Ken. Il faut avoir un peu de tenue quand même. Il faut avoir un peu d'amour. Yo sans sous les cas yo ken no ye ba biye poto ndenge yala. Ken motangi classe ngo bien te. Na mona soki mutu atangi classe na retard moi qui le traite kalaka. Manique John. Est-ce que le leader wana bazo devoir bino quelque chose? Ngai neti ngai nde na fandi bo mo fali me doit parce que nga na fana na être victime na sala ba pesa nga mbongo te mbongo so ken pe na mtondo olia. Ah bon? Ouais. Moi je prenais rien. Ba tinda mbongo azui aller. Ba kenda kinga kati ken pe na mtakenda. J'étais derrière ken pe. C'est moi qui faisais tous les sales boulots. Mais lui il mangeait tout. Okay. Et il sait soto le baraté ça te pour na banga yo pour aba ko lo bana fali bongo te yo ken yo ko lo bana fali yo ko lo bana fali peut-être c'est le cas constat constat wana constate wana za motema mabe soto so ko encourager biloko wana zo continuer lelo ba kindingu mutu ba comme si faire place azali lelo soki makamba ba visa et puis en plus de ça faire azwa une visa non ben oui ya azwa ki te Manique sikonga na ebiso te sikonga na ebiso moninga na lobali kamba lokuta te visa na ebiso azwa ki visa ateki visa na $7,500 $7,500 non Manique te Masidi na osala émission c'est moi qui le dis na mère de famille na oya te pona loba n'importe quoi bochaka ba te wana te bato bakanse to saba fanti na fana kitchen na saba fanti te na responsable so azwa visa na pesa ki visa azwa visa ma pesa qui visa azui ataka azui entre 60 et quelques visas. Non, moi je te dis, je te jure sur le nom de Dieu. 60 visas. Azui 60 et quelques visas, il a vendu ses visas. Non. Il avait besoin d'argent. Et puis c'est pas la première fois à Salango, deuxième fois à Salango. Na loba na dénoncer yango premier. Ma kambo il faut qu'on dénonce yango parce que ba leketu ba sa musala ya ofeli. Ba civette ba sa musala ya ofeli. To lingi ba leader mingi, mais ba leader ba lingi mbongo koleka biso. Oh non. On comprend Masidi? Ba leader ba lingi mbongo tango moni ke no opesa visa ya ofelete ezate ke no kasi makamba ko kimat ba memi ba musicien ba kimi yo kansi pena hippodrome ko faire ko numérique tout oh bonité a okima
Ah, Maniktiko. Pas ça Kima déjà. Maniktiko bébé c'est la Té, na oye so vérité à Okima. Ko faire le bango. Obi mo toujours répéter ali comme chaque fois, faire répéter à chaque fois yeba mise ba Kima we bango. Et puis ko faire répéter à répéter ngo chaque fois binga ko ba mise ba Kima nga vraiment na Afrique. Ya baninga ba Kima na poto yanga ba Kima na Afrique. Blessure wana etikala faire blessure ba mise ba Kima etikala. Y compris fabricas. Bazarasu na sentiment wana té. Alors préférer ba visa na ateka zo mbongo na ye. Kame mabino pe c'est l'autre côté apolobi okimi apoko le kanate voto fingaye ezakaka mabe na biso moko lelo oyo neti fali mutu nini akoloba ke no fali apesa visa ya ofela ta 50 francs kata to okendo kota maison Schengen ba pesa na mbongo no opesa tango chama minzaka ba pesa ka mbongo visa opesi mbongo visa ba pesa biso mbongo wana on comprend mani les jeunes surtout le bito qui na terme na faire rigolo à 60 visas. À qui va 60 et quelques. 60 quelques visas. Selon yo, selon Manu de John, 60 quelques visas. Et à Teki va. 7500 $. 7500 $. Pensez-vous vraiment, Batebele ba yo sala analyse sur animation à faire rigolo. Le coup m'a fait rigolo à ko bannir en pour 7500. À ko bannir en parce que ça sala ngomba la liboso ko sala ngomba mi balelo ko ça goûta. Lui il aime l'argent, il aime le matériel. Tala kayena ken pena we la 5000. Akoko besoin pe 10000 ali, akoko pesa ta ken pena 2000. Moi na pesa raité. Boké kop bozui 15000. Yo il fallait soit 10000 o pesa 5000. Ozui na 10000 on a 5000 no. Le koko pesa ta 3000. Aza avide. Problème na aza avide. Aza na avidité makasi. Alinga mbongo makasi. Yango mona makamne belé et beba rapport na mbongo. Oko soit problème bo sali producteur aye a proposer bababa concert et simbité. Okomi sa mbongo no na banque. Okay. Oche, mais ya sala ngo ta préférer apena concert ebe bande banila concert pour na mbongo. C'est ça que les producteurs a katana ki wata bimisa mbongo na banque ache. Oyebi yango. Si wana bongo siko ya sala ngo te ya bimisa ya yete. Pourquoi parce que ya lobby a laisser musique te musique il faut laisser. Te fali mutalba ko laisser musique te musique il faut laisser. Eza yete. Mais bah tout musupe basoki na kati balobi ye mutalo bakolesa misiki te za yete yenda zo milesa ye moko olesa nde misiki te a milesa ye moko a olesa batu pete a na confiance te ya préférable donc akome mo poto ofele te poto avant même mission faut chambongo so bo chambongo ta oteka ba visa na c'est ça principe bo ba o ba baloba ça ba nano ba mami ba mimiese ba pesi ba mission ba pesi ye mambasali yango na lobby te na lobby kaka bongo soki aleki abi mwasi wana makambo beza ya fuma comme na obimisa ridiculiser parce que na ba preuve batine nga pena matière bien mpo muto ba regretter pourquoi il fait ça ba o regretter tant ba o loba ba o dénigrer gouvernement oyebi yango te hein oyebi que tant ba o loba o soit visa ta o dénigrer gouvernement que gouvernement e ko saka contre mutu moko gouvernement congolais saka contre yi contre Mundi Bouté, contre Gaz Fabulous, contre Gaz Mawete, Robin n'a pas Azupi va visiter. Azupi va visiter Azui. Il n'est pas Azui. Azui qui sont 10, ceux qui 12. Ah, John T. Na yebisi yo Azui. Azui. Ngana lo ba vérité. Yé pas Azui. Yaya. Abaeba ke ba okima. Orchestre c'est Oumeli. Ezo ya potote. Bon, regardez, on a Android, donc regardez, mission, regardez, ma mission Kalate, au bon babango, bah publier, que ma kangela sur quelque part, oui bien route, parce que na téléphone na bango, que ayebi que ceux qui vont kangeli bango, parce que les qui vont na mission, bah kangela bango na siège, bah dobi matin mettre mon côté, mais si ko téléphone est comment, bah on la TikTok, bah kangela biso quelque part, kabino bo, que les journalistes bo, bo bimisa bango, bo yena bango lokwa bani de bah ça n'est pas benda, bah kimi, bah mission balingi na bango souste. Le problème que faut dénoncer. Bon, tu sais, ça va dans votre salaire. Le temps qu'on peut faire un voyage, salam sano yumoko. Est-ce que les lots n'est pas papa mbayaka na orchestre, ba tiki bango na poto. La génération les lots. Tes papa mbatika comme te bakima. Bakima. Bakima ka. Un jour à voyage bakimi. Papa kei, papa lokwa zaka mta Hollande là-bas. Toujours à voyage bakimi. Papa zaka mta Hollande là-bas. Batika na bango. Poto ya na ngo pasi. Bakoyaka wana pasi na ngaka ba koma kako senga ka ngai bakoma pe kako senga ye ba danseuse oyo bafunda kofi lelo bakoma senga kofi mbongo ye bango OK bakoma senga ka kofi mbongo so baza problème ba yo senga kofi apesi sous 200
Mona kwata kabisu 300 kwa pe sindia linga te mbongo bima ndo mona bakoma bakuta na te mais bakoma ko senga ko fimbo ba danseuse oyo bakima ka bakiba ba mission oyo bakima ba maestro ba yaka osenga ba mbongo tant ba yaka na répétition ya ndeni kaka mutakima ka ko senga mbongo ave ko landana te potongo eza pasi boyebo osomona na depuis que tout monde atika ki ba musicien King Kester atika ba musicien est-ce que na lelo ningo zomona la musique et gozala fort probable était tout proposé ba musicien na biso ke ba tika pe orchestre na mona poto pour que problème ba visa oyo et comment ko se répéter soko tiki bango na poto ba no sengo mbongo salaire non ba senga mbongo salaire ebi congolais te mission ba neti nani ufere fali wata so betika mission eloko ni inisi fali fere nani pacho RFI wata ezani webezani parce que ayoka ike nga na biye sa fire nga bitanto yakana wata pesa nga mbongo na aéroport abiya yana wata pesa mbongo te peta wata yaki to apesa epe fifi pani apesa ki te likola mbongo na fingi wata mabosani ke bamaki na poto tikala na yo mazo finga wata tina point en finga wata deux fois non po batikali po ba biso vanda na yo kene na yo balemba ba lingi soko ye na poto okoma na kopesa ke mbongo chaque voyage so bokutani ma chaque voyage so bokutani ma parce que les Congolais ce sont des fainéants. Congolais alingi ko sala balete Congolais alingi ko sala ménage te misala ngai mutakanga photo abina ngana publier yango po amoninga uto sa ya na sala ménage te siko TV vinanga nga to kutinga nazo kengela bibembe c'est ma vie na tala salaire d'accord mais oui teli yote c'est pela no côté responsable mais oui ngeto ye poto boy fali apesi nga chance ezana batu ti lelo to ya na bango na fali ba ke no sexo ika fali ya keke pam mbang président na okoka te mutema malamu masusu Manik de John tolo ba ken piana golois tolo bani ken piana ko za golois te po linga affaire te oza golois ndi alinga kete ya moto asambela liwa na yo solo be pembe no linga e potam sa so linga poussa na pembe na beto pena bien faire face de méfier na makasi po ngana zala adepte ya ken piana na yebi ndenge nini ken piana a contaminanga excitation ya ina faire obusala click penza bato belé to ina ye kaka to sa be miso kapona o détruire ye nyonso bimisa ma mais c'est ken piana qui le faisait bavadi balora shubiso nyonso to zakona na filmu ennemi na biso faire parce que ennemi ya faire ennemi ya ken piana ennemi na ye avi ezaki faire lelo ken piana tu m'étonnes aya pa molo na yo lo makambo esengeli na loba te bagola ba poignarder yo wabi combien d'années aux huit faire na on détruire ken wabi combien d'années aux huit pour na détruire ces garçons lelo oye olinga yo obi combien d'années ya musique na oyo zui o détruire rango na ba émission na ba prière na ba kosaka mabe lelo oyo tamusu makambo okuta nango baba so olie ligorodo makwanza bimosho wan tamusu makwanza oya so bima lelo ba obstacle okuta nango eza malédiction yo opesaka ye obosani ken piana so zala pena na kimia pona koloba makambo ese bagola so ba yebi makambo na koloba keba tant osala ka analyse no batela munono na komba fali so continue na komba fali ken piana ba otala ngana yo okoka gen kuna ngate ponga na ebinda ku bien na lobo esengeli na loba te na loba makambo nyonso yo bomba na sapatalo oh non sikoyo batela munoko na so saba analyse no ko bateke fali ala lipongi te kanga munoko na komba fali kanga penza oyebi soto alelo bo se fali eza mutu te pera kangisa otina niveau to ko batama na cuisine poto ya maya fufu sopane la na to so ezaka moto makasi de ozika elongo mobima likolo bureau des Olanda biso keba makambo ezaka na kati ya musique wana Manik de John toleka na biso to koma na sujet oyo batubele bamoni yango bo excusez nga bamoni yango un peu bouleversante situation balobi fallait pas et ça la mabongo fallait pas pe lobama et pas ya mutu ya oyaza membre ya famille tomoni kisinjora oya lili aleki na émission ko interdire Prince Babia ko beta musique ya fali te kinjora ezaki Prince te ezaki mission mo ya faire comme on va na Maroc tango ayembi temps batiende photo ya Prince ngata on a sali nani ta batindeli nga na kanda wana tango batindeli nga live njora na kanda na attaquer njora directement
D'accord. Alors Njora abengi Jonathan, abengi donc asa yebise ba Jonathan que non eza prince te. D'accord. Habillé à Olbana prince pourquoi ba ba yena prince ba comment sola bien ana problème prince te. Donc je m'excuse aussi Njora excusez nga pe na yeba kite que non voix abiyo Njora pe na to sona Njora abiyo ka voix wana est-ce que ça voix ya prince? Est-ce que batubele ba mona mo bizarre? Est-ce que tango ye voix nous a qui haute te et bêtise très forte te pour que bango équipe ya rédaction ya élaboration ya fali pour ba zongela na téléphone baloba ke nié yango kita te nga ba jana ba sala ngo nanga te de John Zala frona yo nga ba je wana talo pe na lisu moko nga ba je wana ok ba sala ngo nanga te nga ba tenso babi ke non kokolo ba nga nyonso to mais so komi na makamba banu ko sanga ba jete ke lobi na prince pour ba nga ke lobi na prince te pour prince jamais ba koki ko interdire prince ko yeba nzemba fali Njora ko sala ngo te parce que Njora ne connaît pas Fali. Fali est le collègue de papa de prince. Ah Njora ebi Fali yo. Te ayebi Fali. 2006 ozala. Te ayebi Fali te. Ozala te. Na zalaka. Njora manique. Na sala promotion ya liputa na Njora na zemi ya ana ya munini. Tala ba video bo mona ngana banola ta salopette na zemi ya munini. Tina ndenge na opexé na ndenge Fali ya tokendaka kozwa mbongo epa kofi. Edi badia ta moni biso nda fundi pa Fali nde balongola ka Njora. Po ba bezaka malade. Ndi akoma ko ba Fali bololo tiazo ba Fali gu ngana zala na tongo tuno ba misenyo so ngana sala ni ne sala ki obime kite ki ba bimisa plus Njora te kasi ngana zaka porte ngana zaka mwasi ya babia na obimandi d'accord kasi kana mwasi ya babia mama ndako na obota bana et puis à ce temps là babia était très malade et l'autre ba suspendre là Njora po tokenda kozwa tokenda na Montfleury ko senga mbongo nde ba moni biso ba fundi biso tokuteli pela boboka kesi na boulevard ba bibino ba moni bino te tokenda senga mbongo ozomona po to sombela babia kisi nde fali asilika ka ba suspendai nande ba Njora ole akanga motema azia suspension c'est ndako fali bololo fali bo tout ça jeté là mais moi j'étais le meilleur ami de Njora on s'est promené partout ben oui Manique de John mona no aza étoile mona no kombo zo kindi mona no komba peso sala ebele c'est vrai maman zolo étoile maman pas lombara bunda na ndenge na ye o lobela biso chaque fois que makambo ya prince ezaka cop na yote yo za tant que influenceur oyaka juste ko chape artiste moko ya Congo pour azape moi non mais tozomona batebele bazonga na kombo ya mwana prince tomona ki ato sala une émission moko na camionnette mbola lobi ya ju photo ya prince aketika ngo na Sénégal aosa musala ponda abi po prince sa sous succès te komone lo ba beso lo ba makaka au contraire que tout soit sali bongo foulier sous bien c'est camionnette mbola ko pumba ko lekanga bana lo bana yo sa sous succès te mona sala succès atala maka na iseka otala masute soso luka bitumba il faut ba ko bunda bitumba ezaka na tina ya bundisa babia makasi mtakanga babia zongisa babia kishasa boyeba ango solo kofi mtafuta mbonga kanga babia beta babia kanga babia na kimetre na ye aye susa beti babia tant que mort et ça l'ondini te yesikoyo na tikela enza bon asila wona te kameta asila ça ba émission so ça la tala masusu ba ko o mona ba lobela kende ba no lobela susu na fina e mabe na fina na za moko ya bino ya banda te na fi ate azala mona bandal nga na yebi na bandal te je suis désolé moi je connais pas na yebi na bandal te na yebi maître Zefondo ba maître Big John ye penza na tikala ko lokete ba maître 150 na yebi bango OK ye na tikala ko yokete na yo kaka azala natif de bandal za mazoka na yebi te mais ma photo à prince place sur mema mais ma place sur mema ba mona prince te ba mona ka ma il a preuve ane kenga assisté déjà atala marate ayok azala sa succès sa camionnette alegi mona za masusu souci nde na sisa ye mais ntango lo silisa mutu na ba quelle pratique ndo silisi na sisi na ba pratique okanga asalaka tango zo bunda na mutu il faut état d'âme na état d'esprit na quand tu t'attaques à quelqu'un il faut bazana esprit so na luga o oyeba so na vampire na pratique na ngaka na ba pratique kati na vie il faut obanga makambo il faut obangaka tango olingo ozo bundisa il faut obanga na ona beba bibanga makambo ebanga yo yozo ya na moya o ngabo yo yebi te soki nga na nani oyebi te so oyebi te na butu soki na bimaka to na lala ka to na zaka na wenze na ba wenze na bango wana bakendaka na o mona bana nga te ni étoile na bango o mona te prince ose attend na ye ma prince balobela ke chaque temps prince abima kala sote masila kutu
maintenant balobelaki parce que aza na étoile makasi wana ayaka koloba bilobela ye moko na kati na yebi sero asisanga mystique akoma osala tutopesa na mota mota ye napesaki mbote te po ye natika ye polele nsiko punition wana ofuta yango ntina 4 génération baofuta yango ntina 4 génération même bakoko na ye bakoko ne bandolo bosalaka mama moko likambo mama nakenda na bino lisumu wana bafuta yango 4 génération Manique des jeunes makambo so bangisa biso donc toloba nini to retenir nini pona Manique des jeunes to retenir que non avant luka bitumba il faut ba obunda et puis mama nanga loba nanga etumba ezaka na tina ye fatu na siko tina nini ya pundisanga soko ebitina nango te nyoso nga na osenga esalama tous les divinités tant que mineur et majeur ba ondimelanga tous les divinités tant que négatif et positif ba ondimela mo kile za na porte na fenêtre. Ça veut dire merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Manique de John, to comme presque na suka. Est-ce que le toko ba Manique de John que Robino Lelo a loba pe que akoki ko bunda yemo. Te Robino ko bunda yemo, te akomi capable te. Azaka ko bunda yemo. Tu beta concert. Te abeti concert te wata mutabeti concert. Non, non Manique. Goga mutabeti concert, abeti na pilier, abeti na parapluie ya wata parce que wata pesa mot d'ordre tous les spirites. Taka wata ke concert. Pourquoi ba spiritas baya? Wata muta soutenir ne fallait abandon soutenir ne peut wata soutenir mais tout le monde ngo be fallait que nena waze quoi awa mais peut-être tondi samarate te ye pena wata ye pena sango gapamba Manique eloko ezo mona na pas sali plein wata te asali plein te ba wana ba spiritas ba spiritas bazala raté ba spiritas ba se belé na Paris muta ko sauter bato ba menasa bato za ba spiritas ba partout ba neti ba warrior wata ya beti na ombre ya wata sans wata. Voilà, tokomi na biso presque na suka ya émission na biso Manique de John. S'il faut retenir quelque chose dans passage dans l'émission, auto retenir nini Manique de John. Auto retenir que non dans la vie, il faut pas faire travailler les gens pour rien tant aux autres personnes ta promesse que tu sais que tu vas pas réaliser. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, mote na yo pour mayala, merci na yo J Sam na Belgique to zalaki na yo to liaki passeport ba passeport to stopper na non. Convoiturage ezali visa à Chine Dubaï ezali mais ba passeport toujours c'est ba passeport à Sika et Bima dans quelques temps là et bando Bima nango déjà donc tozongela ba passeport mais pour l'instant il n'y a pas ba démarche à passeport ils ont stoppé. Merci beaucoup à tout le monde, merci à Massidi. Merci à vous aussi. Je peux partir. Merci Nayo Manique de John et merci na J Sam, merci na Apo Mayala mais nord de la SAP bato nyoso balingaka biso bo s'abonner massivement na chaîne na bino sans microbe TV oeza canal oyo ezopesa bino ba information merci na ba ope balingaka biso te bo meka ata ozwa temps ya otala o biso tozo sala merci na Manique de John merci na ba nyoso balekaka na kata plateau oyo mais sauf que ba propos batenaka et engageaka kaka de bango que cette émission ezala na bino Alain Salambi Bibish Balomba Mamicho Umba Richard Salambi Tissa Poli Tissa Topesi Mbote. Au revoir, bye bye.